Matondo mingi na bino balandi émission Bayindo totelema de na ngongo penza ete zwami penza ebele ya ebele na tina ete kolanda émission na bino émission à chaque fois moto moyindo la ngarango ça toujours na 1+O ya bénéficiara kolandela maye oyo bénéficité na biso bwaka ko bimisa ebele Bayindo ba yebakite ndena mokolo mwa lelo tozwi ba appel tozwaka ba appel ebele ba message ebele générique ya émission ya biso Bayindo totelema ezaka nzembo to bayimbaka tobundela mabele loposo moyindo tobundela mabele nde elenge wa yema nzembo wana batebele penza bazaka kosaba yemuna bango makanisi na ye nini ezalaki po yebena nzembo wana ne lelo masolo na biso ekozela na bango mokolo mwa lelo nde tosabe biso moko te tosala moko ya batisango biso tobele ndeko ndomele mbote na biso matondo ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko banso bozali kolanda biso na mokolo mwa lelo elobi mopandisango ndeko na ngai ntambi lelo jeunesse ya bato ikei na nzela lelo bilenge babosani oyo ezalaki lokola mayantine esengelaki na bango kosala tala epai kani bilenge bakoti na bondumba bilenge bakoti na bozoba na esika basombitini ya makanisi mpo ya kotala bolamu na bango lobi mpo balobaka bilenge nde eliki ato espoir ya lobi kasi bilenge ya République démocratique ya Congo bango moko bamiyebi te ntina ya kozala na bango tala lelo tolobi na bino bandeko balanda esika bozwami en tout cas botika na ino bisalasala bolanda maye tokosolola na elenge mobali lokola pe bino kasi ye aponi nzela ya boyebi ya bwanya oyo eze nzela bilenge mingi bakolekelaka te matondo penza na ndeko tambi lisusu na opportunité ye kopesa biso po ya kokabola mwangonga epesa meli biso lelo bandeko balandi mama na lisolo na biso ezali ete bomo ya bilenge na eleko oyo yango nde tokobengaki ndeko na biso kwa mambu ndeko kwa mambu mbote mingi ndeko na biso tambi mopanzisango elongo na ndeko ndombele pona nini te elongo pe na bandeko balandi banso bazolanda biso na ngonga oyo wapipa ibozwami topesi bino mbote ndeko kwa mambu pamba te tobengisi bino ezali ya kolandela album oyo bino bobimisaki nzembo pende touchaki biso à chaque fois chaîne biso RTV sebetaka nzembo wana tosoka bapele nde yango pende tokota na kati ya mama lisolo na biso tokosenga bandeko baza na eteni ya régie bako balancele biso nzembo ya au titre ezali Mbuta Lumumba oyo ndeko kwa mama yebelaki nzembo héros national bandeko na régie soki élément wana ezali près boko balancele biso yango nzembo ya Mbuta Lumumba héros national abota maloko la bana nyonso bakobota makana mokili epai ya tata na mama kasi akola lokola bana nyonso te pote uta po mwana bwaye azala na molimo ya komitungisa mingi pote ayeba mingi na lolenge ya kutela mboka na ye makambo maike mazalaki kosalema na mboka na ye ezalaki se makambo ya mabe oyo bae ya loposo pembe bayana mabele na biso bakoma bonyoko na biso kosalisa biso misala na makasi kasi lifuta moke baselekaki makasi na kautu na biso moko bazalaki kokatela biso ya ngoma boko na mabele na biso moko tokomaki kobila lokola bapaya bauta mosika tokanisaki eza mokano ya tata mokeli totuni ye alobi eza nango ye te lokola ezalela bongo te Mbuta Lumumba azwaki mokano Bayindo tozonga tozala bansomi ya kosala nyonso tolingi tala etumba monene Mbuta Lumumba ndimaki kobunda mpona bonsomi ya bandeko na ye
tolandaki nzembo ya mbuta lumumba tobi penza pamba te na bandako toza vraiment touché kolandelela mai oyo ebimi message eza na kati ya nzembo wana nde moko ya balanga nzembo oyo ayemi nzembo wana nde tozosolola nde mokolo mwa lelo nde kokoma tomona lelo bakulutu ebele na kati ya miziki na biso ya mboka na biso lelo culture ya mboka na biso lelo balobeli ke eza miziki nde mais miziki yana tomoni plus bayembi ki mwasi na mobali na kokamwa komona oyo elenge bato ebele bayebi bino te mpenza komona oyemba nzembo ya bongo ozwi likanisi to histoire ya héros national mpo esalamana te na kati ya mboka na biso komona elenge lokola bino boyembeli héros national sans que ozela retour moko ba quelconque par ya gouvernement to mpe ya famille na ye likanisi wana eloko nini mpenza elataki bino to sentiment nini botondisamaki na yango mpona kozwa mpenza ta na bino ya kocompose loyembo kitoko bokoyembela mokonzi monene héros national monene na kati ya mboka na biso yambo toza na esengo mpenza ya kozala na bino elongo na plateau na bino bayindo totelema po te tosolola lisusu oyo etali bolamu na biso surtout jeunesse africaine ndenge na koliki ya boyebi malamu ete soki tomonani na bino en tout cas masolo evandelaka mingi na bomoi na biso jeunesse africaine to mpe bilenge ya afrique biso na émission na bino tokolobaka soki bino bolobi bayindo totelema biso tobakisi na suka totelema po tobundela mabele e oyo abundelaka mabele en tout cas azali nanu ya mbo elenge po te mobange oyo asimbi deja nzete na ndimi te ete akoki azala na bokasi moko boye akokende mpe kobundela mabele to mpe kodefendre oyo eza baintere na ye donc biso nanu bilenge nde toza bolamu ya bomoi na biso mpe ya ntombo wana ya afrique na biso eza na maboko na biso bilenge alors soki na motuna na bino ndenge botuni mpona nini tozwaki makanisi ya kosala loyembo mpona mbuta lumumba héros national toza na baloyembo ya ebele oyo soki boyoki baloyembo biso tosali bokoki mituna ebele na likambo ya boye mpe bakoyemba yango mpe na nzembo toyembi yango ko po te matondo mingi po te boinforme balandi na bino malamu ete eza mbala ya yambo boyoka bayembeli héros national mbuta lumumba na mboka oyo mais tala mboka monene lokola Congo oyo bamusicien batondi mpe ya ebele mais ata moko te azwa likanisi mpe wana ete mbala mosusu ayemba mpe même kombo mbala mosusu ya pamba epe abakisa na mwa commentaire moko boye sauf soki mbala mosusu bayembeli mbongo ya mboka bayembeli mokonzi ya mboka ndo omoni mbala mosusu bakotisi mwa foto ya mbuta lumumba mpe bongo na bongo nzoka aza exemple ya monene mpona jeunesse africaine mobimba mpo tolobaka ya Congo te lelo bomoni eza na évolution moko te ekosalema na mokili sans révolution mais oyo asalaka révolution eza elenge alors elenge ya ndenge nini tolandaki na introduction ya ndeko na biso mopanzi sango ndombele alobi malamu ete lelo musique ezobetama na kati ya mokili mais kolandela lolenge ya musique yango eza mingi oyo ezodistraire kaka bato est ce que musique esalema na mokili mpenza kaka mpona kodistraire bato biso tondimi te kutu biso tovandaki malamu elongo na bandeko bilenge mpenza lokola biso toyekoli mokili yango malamu tososoli eloko moko majorité ya makambo oyo lelo bilenge bazosala bazozwa yango na bamusicien et puis na makambo bamusicien bazoyema na kati ya banzembo na bango alors c'est que eza mpe élément monene to mpe nzela monene oyo tokoki totiela message moko important à travers musique oyo bato bazosepela koyoka bato bazwa mpe mbala mosusu boyebi oyo ekoki lelo nakoyebisa bino eloko moko ndeko mopanzi sango elongo na bandeko balandi nyonso bato nyonso oyo lelo bazosala musique na mokili mpe na mboka na biso baza bato oyo don wana ya musique bauti nango epai ya nzambe mais ya pasi eza mpo baza dévié mais nga azoconfirme mpenza me bandeko balandi ete bato nyonso bazosala musique lelo makabo wana ya mindule to don ya musique bauti nango epai ya nzambe et soki mutu abotami na don ine moko boye aye na likabo moko na mokili ezalaka mingi eyano oyo mozalisi wa likolo mpe na se azopesa epai ya bato kolandela bankokoso oyo baza nango to badifficulté oyo baza nango boleli mingi epai ya nzambe mayele boye tozozanga yango eloko boye toza nango te esengaki toyeba makambo boye me toyebi yango te ena nzela ya kolela na bino epai ya nzambe nde akotindela bino to mpe akoyanola bino na nzela ya baoyo ya ye bokende kobotama na mokili bokende kosala mosala boye alors ntango moto abotami na don ya musique kotala lelo eta oyo afrique eza nango kotala lelo jeunesse africaine ekare eza ya molai mpe ya makasi na bajeunesse to mpe bilenge ya bacontinent misusu elingi koloba soki moto abotami na don ya musique na afrique eza na rôle monene oyo ya kosala mpona kochange position ya afrique lelo
pour éveiller conscience de la jeunesse africaine. Mais ndenge to lobby ya pas ces pour baza dévier. Les autres na ebele o baleki liboso na biso na ebi tena na yanu la moto na binote. Eza na ebele oyo to to benga lelo bakulutu bazo sala musique, basusu bazo zonga déjà bon bazo kufa ndenge to lobby la yango. Mais quand la lelo ba influencer jeunesse na nini ya malamu. Pote basi ba komisa ki bango ba modèle à suivre. Et pas y a bilenge ndenge na lobby nyoso o bilenge bazo sala bazo zo yango pa ya ba musicien pe na makambu o ba musicien bazo yemba na banzembo na bango mais ya pas sieza ceux qui to vandi to landeli bazo ko influencer jeunesse sango na nini na kindumba na sap na bangi banditisme nyoso oyo eza lelo mabe bazo zo yango à travers ba musicien. Alors biso tant to moni to za na kati ya mokili pe kati na biso moi mayela ngo ya musique ezali. Et là, quand vous savez que vous avez en Afrique, et puis vous avez biso, ce qui est en genre de musique, vous avez la musique. Vous avez cadrer la position, vous avez biso. Dans la vie sociale, tout état social, il y a un peuple africain en général. Et c'est la musique qui est cadrée, qui contribue à la musique en Afrique. Et tout que ce soit été, et pas y a battu, ils ont une histoire. Donc, biso africain, biso peuple congolais, tu as penza histoire ya mboka na biso te. To zape na ya mingi ya ba réalité senga na biso to yeba, mais to zangi ko yeba yango. Ah, c'est que to sala nini? To sala makasi biso na ngambo na biso, to luka to yeba siko ya mingi. Na nzela ya likabo oyo nzambe atekati na biso, to salela yango po te to transmettre bandeko na biso boyebi o bazana nango. Tala na kati ya boluki, to pe na kati ya boluka oyo wana, wapi pa itokendai ko kuta na lisolo ya Mbuta Lumumba. To moni lisolo moko ezobetama indépendance bonsomi na mboka na biso ndenge tozabo tozalaki na bowumbu pe bongo na bongo mais mécanisme nini oyo to pe nini yango esalemaki na mboka oyo poti to longwa na eta wana ya bowumbu to kende na eta ya bonsomi to pe lisolo ya bonsomi ekota pe na histoire ya mboka na biso kombo ya Mbuta Lumumba etangemi makasi na position pe mbala mususu ya liboso to koti kati ya koye ko la Mbuta Lumumba tu veux ko découvrir le lenge ya Mbuta Lumumba kobandana makanisi na ye eza lolenge penza ya ba africain oyo esengaki bazala ya bongo ya ebele pona mbongwana ya solo tozana ngo bosenga lelo na Afrique na bimba poti aza mutu oyo alingaki penza bonsomi ya solo to pe indépendance ya solo ya Congo elingi koloba ya ba pays nyonso pe ya Afrique poti bobosana te basalaki boyokani na ba Kwame Nkrumah na Ghana poti babunda même likambo États-Unis d'Afrique. Donc Mbuta Lumumba aza penza icône munene et puis azanda kisa munene pour la jeunesse africaine mais il y a pas si pour ayeba na kité matondo ndeko kwa mambu toko koma na esika wana bolingi bokenda kasi ngai na lingi ya mboto koma penza kuna na mosala na bango na sepeli neloko moko bouti koloba tout à l'heure bato yonso bakoyembaka awa na République démocratique ya Congo ba zena likabo ko uta na nzambe déjà na monique bozena na lignée mosusu po bande ko na biso ba yimindule ba kondimana kateme bino koloba déjà loko wana ze kilo mankasi kasi ngai na lingi na tuna musicien to mobeti mindule ako s'inspiraka na maimaze ko le kanjonga njinga na ye tout autour na ye soko toko defata nkota ya bapaya lelo o eze ko le ka tout autour ya moindo eze yango bango ba yembaka bundumba wana bondoki wana milango wana po yango eze vie quotidienne ya baini bino boyembi Mbuta Lumumba bolobi bolandaki mwa masolo mais à ma grande surprise na lisolo yo bakobeteleke biso ya Mbuta Lumumba akufa po na mboka te azongelaka nde molongani na ye tango esi akatisi ebale amoni golikoso na ye mwasi atikalaki na mwana nde azongelaki mama koli yango meme lelo na bachaîne na biso ya télévision meme na chaîne nationale totangi bakotiaka filme wana Mbuta Lumumba azongelaka nde mwasi yango bakanga vi babiloko wana basituation wana yonso bino fruit d'inspiration na bino pe bosinspiraka na oyo kakeze vécu quotidien to bino inspiration na bino source d'inspiration na bino c'est quelque part po soko ezeka ka vécu quotidien bino pe fo boyemba mipende ya basi mi Congo ya basi bino pe fo boyemba Mbuta Lumumba oyo akufelaki azongelaki mwasi mais pour nini bino bokei mopanzi ya makambo mosusu na boyebisa yo mopanzi sango
batrichaka na kaye ya kizengi te esengeli batu bayekola malamu liloba oyo nalobi batrichaka na kaye to na fei ya kizengi te donc soki moto aza mayele te ata azokoma atondisi fei mobimba yo soki oye wana kotriche te kolanda te po soki bobandi koanalyse baphrase na ye ndenge akombi omonaka eza ata na sens te ata moke donc soki lelo bolingi biso nyonso tozala ya kokokana lelo mpo te toye tokuti bakulutu moko liboso na biso bazosala mpe musique mais bango bazoyeba plus boye et puis biso mpe to imiter lisusu lolenge wana en tout cas tolingi tokokana biso nyonso ndenge moko nzoka lelo mboka na biso nde eza liboso ya likama lelo bilenge nde baza liboso ya likama mona lobi eloko moko awa ekart eza molai mpe eza makasi lelo na bilenge ya Afrique bilenge ya Congo na bilenge ya bakontinent misusu alors soki lelo bilenge ya lolenge wana balingi bayoka musique mais sengeli ezala musique oyo ezokadre na lolenge ya bomoi na bango ndenge bazaleli epesa bango lisusu boyebi mpe bososoli ya makasi bacomprendre nini esengeli na bango basala po te balonga kozala quand même na égalité moko boye na bilenge ya bakontinent misusu mais lelo yango te oyo bandeko na biso nyonso basala musique lelo bazokanisela na lolenge wana te lelo bolobi Mbuta Lumumba akufa mpona mwasi eza mawa mingi yango na koprofite etant que jeune congolais oyo ezoloba mokili bandeko baolanda biso ebetamaka na basise soki bakonzi oyo bazokamba mboka oyo lelo basali bokasi te mpo te balongola bato makanisi wana to mpe balongola bato eloko wana ete Mbuta Lumumba akufa mpona mwasi eza mawa mingi epui boyeba ete bokozwa etumbu ya makasi epai ya ye moko Mbuta Lumumba wapi epai azali mpo te moto akufaka physiquement mais spirituellement te alors lokola spirituellement doit continuer d'exister azana posa ya bino oyo bokitani musala oyo asalaki lokola yazalaki na domaine politique bosala makasi bobikisa pe personnalité na ye na mokili po te mutu moni soto nito comprendre ndenge nini oyo bala mususu Mbuta Lumumba akufelaki na tina oyo babomelaki ye tolandela sorte ya liwa oyo babomelaki Mbuta Lumumba est-ce que penza mutu akufa mpona mwasi bakoki babomela ye na lolengo babomela Mbuta Lumumba oyo bazangisi biso même na cimetière na ye esika toki tokende kotalela ye tokende mpe mbala mosusu kokanisa lisusu bomoi na ye ndenge azalelaki na mokili oyo aboma Mbuta Lumumba oyo abomela biso Mbuta Lumumba bapimela biso tozala na cimetière na ye mutu wana bino bovanda na bino bolobake non mutu wana akufa mpona mwasi eza mawa mingi mpona mboka na biso kasi bosolo mpo te biso toyaka na télévision te mpo mokili eyeba biso mais mpo biso nde toyebisa mokili bosolo mpo te eza nango na litomba te na mokili lelo toluka mbala mosusu mokili eyeba biso mais biso nde kutoyekola toyeba lisusu mokili malamu alors mpo na yango Mbuta Lumumba soki tolande l'histoire ya Mbuta Lumumba tokotikala te komona ata mokie esengo meme mbala mosusu ya famille na ye to ya foyer na ye oyo asalaki mpo même testament na ye oyo akoma oyo atikelaki yango na mama Pauline Lumumba kuna tokuti mingi kaka makambo ezolobela Kongo ya lobi oyo ekoya ekozala kitoko oyo ekozala malamu bomitungisa te ata ndenge na keibo tokomona na lisusu te mais botia eliki ete Kongo ya lobi ekozala malamu donc Mbuta Lumumba bomoi na ye mobimba sacrifia yango mpona bolamu ya mboka oyo mais eza foti penza ya biso te peuple congolais lelo po te lelo mboka ngo pe esungi penza te bana ya mboka na ye bayeba penza vraie histoire ya mboka et puis banani oyo baleka na mboka yango basalama ya motu ya même na baekole tozotanga batikali kokotisa te lolenge penza oyo esengaki totangela histoire ya mboka na biso donc lelo eza na mingi ya makambo lelo tozela tomona yango na mboka na biso mais moye tomona yango penza eza te mpo yoka na raisonnement ya bato nani bino bote ya biso Lumumba akufa mpona mwasi mais lelo bobosana te eza na boulevard na bamboka oyo eza kutu na continent ya Afrique te na bakiba lelo na Guinée baza même na mbongo oyo batie elongi wana ya Mbuta Lumumba oyo yo congolais oyo akufela olobaka ete akufa mpona mwasi mais na Guinée batie elongi na ye na mbongo wana na Congo Brazza université mobimba bapesa kombo na Kenya bamboka miki yango moni tolobi mboka oyo ekozala na mokumba munene et puis eza na lisumu munene oyo ezosala sur kombo ya Mbuta Lumumba soki na bakonzi oyo bazokamba lelo bakomi na esika ya kocomprendre ete ke ignorance eza makasi na peuple na population biso tozokamba tala lelo bazangi koyeba bato basali ya motuya bongo lelo soki osali ya motuya nde bakoyeba yo mpe bakondima yo et mpona nini te osala makasi na baoyo basi bazonga
mais baluka bolamu te babunda pona bolamu ya mboka mais lelo baza reconnu te to bazondimana penza te na population yo oluka obiki sa personnalité na bango pote yo pe soki osali bolamu sima na yo soki bakondima to pe bakozanga kondima yo ezala pe na bato bakodefendre yo pote oyo ozosala soki osali yango ndeko na yo mutu yango nde ozongela yo alors lelo toza na bakonzi oyo bazokamba lelo mais tolandela penza mboka na biso lolenge ezaleli bakonzi yango bazokamba biso bazosala penza nini mpona jeunesse congolaise et puis africaine en général tozomona yango penza te lelo tozopusana okala mingi te tokosepela 30 juin mokolo ya bonsomi mais nayebi te soki eza na programme moko ezosalema mpe na mboka na biso awa mpo te balimbolela biso penza population nini yango wana indépendance nayebi te lelo feti wana ekóma nango ya bapoliticien entre biso population bozaka na eloko moko te esalema nsima na yango ezali kolia ezali komela epuis bapanzani mais bozokamba population oyo eza na ya mingi ya makambo oyo bazangi koyeba mais boza na posa ya port na bango ke bazala na bino elongo na liti monene oyo bozobunda mpona kobongisa mboka ewapi population bokokamba na bango wapi population bokozala na bino elongo na ntango baza na ya mingi oyo bazangi koyeba e bino bakonzina esika sikoyo bovanda bokela bastratégie ntango tozopusana ndakisa le 30 juin tokosala mpe nini est ce que tokosangisa te mibale misato ya bilenge par exemple ya commune donc bourgmestre basalisa baactivité moko boye le 30 juin wana po te na bambela nyonso ngo mpe ya bapoliticien on dirait babourgmestre bakendaka mpenza te ezalaka mingi bahonorable badepute baministre voilà alors babourgmestre na bacommune bosalaka nini bavandavanda na bango batali yango na télévision mais boza na posa baza na bamingi ya makambo ezosimba te na bacommune po te jeunesse emipesi na zododo emipesi na musique oyo tolobeli na ebandeli awa musique ezotinda bango plus na kokanisa mwasi na mobali ezotinda bango mpenza te na mosala nzoka bomoi ya bolenge to eleko wana ya bolenge donc ntango oza jeune eloko ya liboso il faut tia na motu na yo oza na eleko ya mosala il faut sala mosala oza na eleko ya losala ndeko na biso kwama malanga nzembo monene soki okoki osunganga nasilisa ndimbola oyo nazolimbola wana alors soki lelo bakonzi balati responsabilité moko boye balandeli mpenza population na bango oyo bazokamba malamu mpo bacomprendre nini oyo ezangi kati ya population mais esengaki te ezanga kati na bango bakomitia na esika oyo esengeli et puis bakela baactivité ya ebele mpona kolamusa conscience ya peuple oyo bango bazogouverner alors mposa na biso eza oyo wana mposa na biso vraiment ezali ete tomona mpenza lolenge moko boye na mboka na biso ya encadrement ya biso bilenge ete bakonzi to se sentir mpe quand même toza na bato oyo bazotala biso lelo touti kozala na baministre awa bon basusu mpe bauti kobima tika ngai na profite lisusu kosenga epai na bino banso baye bokoti na bibonga nyonso bozogouverne lelo na kati ya gouvernement donc baministre oyo babimi ete bosala makasi bosala mpenza makasi bokela baactivité ya mingi surtout bopusana pembeni ya biso bilenge po te bilenge oyo baza près na mosala bazali na oyo biso tozopreparele bino à travers musique na biso oyo tozobeta tokosepela makasi soki na baprogramme na bino oyo bozosala bokosala makasi botia accent mpenza na biso jeunesse ya mboka oyo bino bozokamba ekozala eloko moko ya motu ya mingi po te lelo eza na ya mingi ndenge tozoloba awa oyo ezangi mpenza koyebana epai ya population mais bakoyeba yango na lisungi ya makambo ya ebele oyo ekosalema na mboka bino bakonzi boza na makoki boza na bozwi oyo bokoki bosalisa meme baaffiche oyo bokoki bobamba na babalabala nisika tolekaka na banzela tozomona mingi bapano publicitaire et puis oyo ezosala mingi bapublicité ya baboisson oyo eza elangwisaka donc ezobebisa nango baserfo ya bilenge mpona nini te bino bakonzi bozwa baactivité wana nyonso na maboko na bino bokendela mingi na lolenge ya koconscientize biso jeunesse ya mboka oyo bino bozokamba alors posa na biso eza mpenza oyo wana ndeko mopanzisa yango nakati ya bitumba monene oyo toza na yango ndeko na biso kwama bino bandeko balanda émission bayindo totelema toyebisi bino générique na biso émission olobaka nzembo ebetaka telema tobundela mabele moto ayemba yango ezali ndeko kwamambo nde bino bozolanda biso na ngola partout banimero ezali affiché wana bo continuer kobenga pe kokomela biso alanga nzembo kwa mambo akoyanola bino ba obo kozwa chance ya kolanda biso na nzela ya radio bino ba auditeur bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 089 73 29 974 obo kozwa libako kolanda biso na nzela ya radio bino ba auditeur ndeko na biso kwa mambo na kati ya nzembo wana lobi tango eleko oyo bayo proclamer date wana indépendance le 30 juin olobi bodo atelemi po akumisa kindoki ya koko na ye akatakata biso maboko ndembo talumumba esika azalaki amoni te makambo ezotambola bongo te bolingai mpenza bo interpeller pena jeunesse nini
Pourquoi Bordeaux tu dis que c'est là qui discours mora bien preuve que va député na temps wana ba toyi na kati ya salle wana ba betele maboko. Président Kasavu peta na zuma loba ba toyi na temps wana ba beta pe maboko. Mais tu vois qu'on surpris Mbuta Lumumba au pour ça quitter na maloba mukolo wana mais a boti courage aye à lobby. Bino we soutenir maloba wana puis lobby que roi Bordeaux telemaki akumisa kindoki ya koko na kata. Est-ce que roi ozaki na bolingo a façonner biso ba pesi biso lolenge ya batu akoya ko ndima ba o balekelaki liboso na lobi basala biso mabe moni ndeko bopanzi sango na lingina ya no bino yango na lolenge oyo oyebi ke mwana muke ndenge tozalaka na mabota azosakana na ye ndenge azosakana abeti libako akwei mikolo baza wana esika baganga mamusu baya pembeni basimba mwana oyebi ke babetelaka ye mpe maboko mpo baencourage ke alela te basali lokola babondeli ye mais est ce ke mpo babeteli ye maboko lingolo basali malamu bazwi ye nanu mwana mokie e bazolinga nde kutu baprotege mbala mosusu moral na ye balengela ye malamu malamu donc na mokili kokanisa te ke soki bato bazobetela yo maboko elingi kolobaka osala malamu te il faut milandela kutu nde malamu lisusu koleka est ce que ndenge bato babetelinga maboko na mérité mpenza babetela ngai mpe maboko nini yango ya malonga na osala badiscours nyonso elobamaka le 30 juin soki tolandeli yango malamu ekataki mpenza te na journée wana ya le 30 juin na lolenge ya makambo esengaki elobama na mokolo wana nini esengaki elobama oyo esengaki elobama eza nini eza oyo Mbuta Lumumba alobaki mpo te eza mokolo ya passation de pouvoir donc biso tokodépendre lisusu epai ya bato wana te oyo banyokoli biso uta ntango molai na mabele ya biso moko mpe eza mpe teke tokendaka kuna epai na bango donc bato moko baya epai na biso bazwi biso na makasi bakomisi biso pona donc bomoi na biso mobimba ekomaki mpenza a service ya bango baoccidentaux baimpérialiste bango nyonso wana loposo pembe alors Mbuta Lumumba avandi azolandela Baudouin atelemi alobi makambo nyonso ye alobaki akumisi mpenza Léopold D akumbaki civilisation wana na Congo acivilize congolais akumisi nyonso oyo Baudouin asalaki nayebi te soki civilisation eza kokata bato maboko bino bato botanga mbala mosusu balopoto yango civilisation yango wana nayebi te soki civilisation eza kosalisa bato batravail forcé pour l'intérêt batongisa biso bandako biso moto olala te mais tozotonga yango bamangomba oyo batongisisa biso mpona kolalisa conscience l'esprit africaine kati ya biso peuple africaine mais batongisa biso yango na makasi alors nyonso ya mabe oyo bango bato wana basalaka epai na biso Mbuta Lumumba avandi azozela basengela yango bolimbisi atikali koyoka yango te bon mbala mosusu discours ya Kasavubu nde kosoulage nga mwa moke lokola eza ndeko na nga moto moyindo amati na tribune to remercier Belgique lelo ndenge azopesa biso indépendance akumisi bango lisusu lelo eza journée makambo ekosalemela boye te eza journée ekolekela mpenza na lolenge ya boye te oyo esengaki elobama mpe eyokana epai ya bato nano elobami te sur place Mbuta Lumumba parce que discours wana bobosana te na kolika bato bayebi histoire boyebi auta nango na ndako na ye te abongisa yango sur place wana ntango amonike makambo ezosimba susu te tala lolenge nini makila ya révolution eza ya koyanduka kati ya mutu ya lolenge ya bongo oyo kati na ye mbala moko ndenge avandi azososola malamu ete te makambo ndenge eza bozotambolela na lolenge esengelaki te mbala moko kwa komi discours et puis azala mpe te na kati ya programme ya bato bakoloba mbala mosusu discours to mpe bakoprononce discours na mokolo yango ndenge kaka Mbuta Kasavubu le président Kasavubu azosilisa discours na ye Mbuta Lumumba atelemi ye wana ntina tribune bato nyonso bazochuchote na sesi ntango Mbuta Lumumba azwi maloba bolobi babetelaki nani Baudouin maboko babetelaki mpe Kasavubu maboko mais maboko babetela Mbuta Lumumba no babetelaki bango ya nani oyo elekaki maboko ya Mbuta Lumumba elekaki po te aye koloba sikoyo oyo mpenza esengaki elobama mais lelo eza na bato ebele meme bakondanaka lisusu eloko wana ozalaki pressé eza mawa mingi moni yango tozoloba toza na mpasi mingi toza na mpasi mingi soki lelo tokokontinue kozela na lolenge oyo ya ignorance oyo eza kati na biso lelo oyebi lelo eza na bakongole ebele balobaka makambo bamaîtrisaka te bato bazoloba toza na mposa ya bahomme fort te na mboka na biso mais bainstitution fort bosi boyoka liloba wana ebele lobamaka na bachaîne mpe minene sikonga ina tuna motuna moko boye lelo soki bona mposa ya bahomme fort te ma bainstitution fort banani oyo bakokende kosala bainstitution fort bahomme léger to bozaka na posa ya bahomme fort nde bakende kosala mpe bainstitution fort donc moni ke eza na makambo ebele elobamaka bozoko impressionne bato na balolenge ya badage moko boye oyo bozomaîtrise te na mitu na bino moto azoloba Mbuta Lumumba akufa
azalaki pressé ya kosenga indépendance. Mais lelo boza na kati ya lupango na bino. Oyo eza penza ya bino, boza na banzete, boza na nyonso eza epai na bino. Mais boyaki kokoma na temps moko boye oyo babungisaki bino histoire bozo se retrouver lisusu te ete oyo bovandi wana eza penza lupango na bino e mutu moko boye atelema liboso na bino komoko kopesa bino mitindo awa kosala te leka kotoyo koleka te mais na kati ya lupango na bino moko siko ntango yo oza na posa to oye kocomprendre vérité ke non ndenge tozalaka boye lupango ezalaka ya mutu oyo te oyo apesaka biso bamitindo oyo eza kutu ya biso tala histoire eza boye bon sikoyo yo kovanda nanu boyokana nanu entre bino bana to wana bokoya kosala ngo nsima ya koyokana entre bino bokende nanu kobundisa nanu mutu oyo aya konganzama lupango na bino ekoma lokola ya ye nakoliki ya solution ekozala ete bokende nanu koatake mutu oyo aya kozwa lupango na bino oyo etikali bokosala yango nsima entre bino donc problème ezalaka mpenza na oyo mutu ya Lumumba asala te mais problème ezalaka makasi mingi na entre biso nde parce que eza na mutu moko pe te libanda ya mutu ya Lumumba oyo akomprenaki mpenza eloko toyosenga epai ya bato eza nini yango bomoni nsima ya indépendance bakendeki kowela na bango bibonga mindele bautilize bango lisusu mpo te bafongola basécession lokola Tshombe kuna na Katanga lokola Kalonji Ditunga kuna na Kasai mpona nini kati na bango bakomprenaki mpenza te nini yango bazosenga epai ya loposo pembe to mpe na Belgique. Alors Mbuta Lumumba lokola azalaki sikoyo isolé na tango wana po te bimaki sikoyo te ye moko kaka nde azo comprendre oyo Congo ezosenga lelo na maboko ya Belgique mais selaki etangi osukela na lolenge oyo asukelaki mais problème ezalaka te asenga indépendance azalaki pressé ya kosenga bonsomi bino boyebi pasi oyo tozali komona na mboka oyo po bolobaki asengi bonsomi na tango mbala mosusu esengelaki te bon bato balobaka ndenge wana mbala mosusu esengi tozongisa bango na colonisation amona makambo nini ezali kosalema na tango wana po te totala soki na lelo oyo akobimisa su liloba wana azoloba ete Mbuta Lumumba azalaki pressé ya kosenga bonsomi donc eza nyonso wana eza po oyo esengaki na biso mpenza toyeba tozangi koyeba yango wana na bato yango baosala musiki lelo po te lokola boyambi ngai etant que musicien tika nazwa mpe ntango ya kointerpele mpe bandeko yango bamusicien baosala musiki lokola biso so bolingi babenga bino mikolo to bakulutu tika makambo oyo bozosala ebalana na baage oyo boza nango mais lelo oyo bozosala lelo soki tovandi boye eza soni ya kosakana te donc ezokadre te ezokokana te na lolenge oyo tozomonela yo tata mokolo mbinga tala mandefu na elongi na yo etondi mais lolenge ya makambo oyo ozosala ezobalana te na lolenge oyo bazomonela yo donc ozokontinue kozalaka ondire mwana moke moko ozangi maturité kati na yo nayebi ke mbala mosusu ekoshoke bino mais biso tolataka bosolo mpo toloba bosolo tolobi toye koleka na télévision te mpo boyeba biso mais mpo biso nde toyebisa bino bosolo esengi na bino boyeba alors tika bozwa nanu temps ya kovanda mpe kokanisa malamu nini yango oyo bino bozotransmettre na kati ya musiki na bino oyebi lelo ezosala na soni lelo tovandi boye na ndako mbala mosusu na baleki baparent mpe lokola tozotala télévision bozochange eza na lolenge ya makambo bomona lobaki bozanga mamusu bomoto mais soki te bozala penza te na posa pe na esengo kovanda bongo entre bino na famille bovandaka botalaka télévision mais sika wa musique wana ndeko na ngai kwa mambo musique wana yango ezali kotekama musique wana yango ezali voulu même par les autorités po tokomonaka na mindule wana oyo ekobetemeke baautorité na biso bakokendaka mindule wana badanseuse à moitié nue kobina kobalolela bango bibelo liboso ya bielongi yango ekolekaka au rendez-vous na betando na biso et puis yango ekotekemaka soko bino bokei contraire bozali na susi ya koteka te nalingi nayebisa bino eloko moko ya motu ya mingi koleka eza malamu mingi nyonso bozoloba po te na kotala boye réalité eza oyo wana me nalingi nayebisa bino eloko moko pomoni kisi oyo ebikisaka mutu na bokono to na maladi ezalaka sukali te ezalaka toujours bololo kisi penza ya solo ekokumbela yo lobiko ezalaka jamais sukali et puis eza oyo mutu arefusaka na okomela yango te na olingi omela yango te mutu abebisi elongi ntango azomela yango tolingi toyebisa bino boye oyo lelo biso bakongolais mpe baafricain tovanda tozelaka tolongola na makanisi na biso ete ekoyela na nzela ya makambo oyo toosepela nango lelo te makambo oyo bino lelo bozorefuse bozoboya kati na yango nde esika eza na principe actif moko boye oyo ezalaka na kati ya kisi oyo ekokumbela bino lobiko donc lelo bato bavandi bazosepela na miziki ndenge olobi yango wana ezotekama na balolenge nyonso lelo bakonzi bazokende kotala yango me nga nalobi ke yango wana te
lolenge ya musique esengi ebetama lelo na mboka na biso oyo akokakola nga apesa ngai contraire na yango lelo ekumbi nini combien de génération musique wana ebebisi e biso toyebi malamu ete tozana ba difficulté ya mingi oyo tokutana nango parce que ndenge bino moko mpe bolobi yango malamu lelo oyo esimbi mpenza mokili eza mingi lolenge ya musique oyo wana partout lelo na mokili même baproducteur oyo balingi kosunga bazokende plus kosunga sorte ya musique ya bongo mais kati ya kolala mpe kolamuka biso tozoyebisa bino ete botia eliki ete tokolonga bitumba yango epuis tokoconvaincre bandeko na biso bilenge mpo eza deja na ya mingi même ya baconcert oyo tobeti oyo eza mpenza ete bosilisi boye soki bozalaki mpe liboso mbala mosusu ya bakonzi mpona informe bino mpe na 17 janvier 2016 ya mobumu emouti koleka tozalaki elongo na bandeko ya parti politique moko oyo ezalaki na mabongisi ya milulu ya Mbuta Lumumba esima nango ekobalana ke il faut lisanga nzakomba emata na podium ekende kobeta na mokolo yango soki ba video wana toye na yango atambala nsima ntango boyamba biso bokomona ete ntango lisanga nzakomba emati nde ntango mayati na ebandi kosalema mpenza na mokolo yango ete voilà oyo ebandi kobongisa siko mokolo yango eza na bakonzi oyo bazalaki wana oyo lisanga nzakomba bilenge kaka ndenge bozomona biso boye mais oyo tozoloba yango wana bango bazosalela soki tolobi tokanga makofi totombola yango likolo po te yango wana elembo biso tokotambolaka na yango bitumba monene oyo toza nango na elikia ete tokolonga bitumba yango etambolaka mpenza mwa malamu mais mpasi ezalaka mingi soki nano badécouvrir mpenza te ebandeli nyonso ezalaka mpasi mais biso tozalaka na elikia ete tokoyika kaka mpiko po te tokomisa mosala yango tozosala suka na yango ekumba mpe litomba na yango ya malamu na mboka na biso bino bakosolanga biso banimero ezali affiché bino baauditeur bokozwa liboko na biso na nzela ya radio bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to mpe na 089 73 29 954 ezobela bino na soki émission biso ndeko ndombele tomonaki ndeko matondo tomoni ndeko kwa mambo baze bango moko te bafandi na ndeko elenge mosusu na loboko na bango ya mwasi nde na kokenda mpenza na mwa lombango kotuna ndeko na ngai liboso ya bilenge mpe oyo baze kolanda bino lelo bolandi ndenge ndeko na biso kwa mambo koloba asimbi bayi politique asimbi jeunesse yango jeunesse congolaise po nini te jeunesse africaine bino mpe bobakisami na molongo wana soko tokoloba lolenge wana mais molongo na bino eze molongo bato bakotiaka kate oro bino boze mpe na posa mindule boze kobeta bovivre na yango bosala na yango mpe avenir na bino sika watango okei kobakema na moto aze kobeta mindule oyo bato bakotiaka te bino moko fond na bino boze na remercier bino nanu mpona motuna wana na banzi na ebandeli ya nzembo ya émission na biso bolimbisi tolobeli likambo ya Mbuta Lumumba soki Mbuta Lumumba akanisaki kolia na komela na ye na banzi te alingaki esukela na liwa oyo akofelaki biso lokwa toza na matambe ya Mbuta Lumumba na banzi kolia na komela na biso ezala lobi na ntango oyo Afrika ekozala libre lokola Mbuta Lumumba alingaki yango wana biso toza na camp oyo ya Mbuta Lumumba oyo camp oyo ewelelaka kolia yo moko te kasi elukaka bolamu ya bato nde wana ngai nasepeli kotambola mingi nsima ya nzakomba na ntina ete tokoba etumba oyo Mbuta Lumumba azalaki bongo kobunda preuve ane ezali boye Mbuta Lumumba alobaki bakelaki moto moyindo te po azala mowumbu libela na mokili biso nde tosengeli tozala bakonzi ya mabele na biso me kino lelo bokonzi ya Congo gouvernement congolais ezoboya bainjonction ya bapaya elingi oloba nini toza kaka kokoba na même rythme oyo Mbuta Lumumba aboyaki siko banani bakosala etumba wana mpo ekóma na suka me bilenge bakoloba bino bosota bagene boze kosala makambo ezali kobalana te na oyo esengi bilenge basala na remercier bango me bamekana kotuna baage ya milimo na bango soki eza mpe ya nzoto oyo baza nango donc toza komi kosama mpo tozangi boyebi ya mingi na kati na biso ndeko oyo elenge ozomona bilenge mpe lokwa yo bazoloba makambo oyo ya batata seke bango esi bapusani liboso na makanisi soki ozokanisa lokola elenge elingi oloba oza mpe kaka nanu elenge ntina makanisi na yo me basalela bino sende moko baloba soko mwana moke azali kotombola mongongo makasi esika bakulutu baze aze ndoki
sika ba bino boze ko interpeller na ba homme politique bino bosala politique te boze ko interpeller na ba musicien ba banda mindule liboso na bino na ino bozwe experience mingi te na mokilio bo bangi lisese wana te tika ba ibaleka soko mwana moke koloba mingi liboso ba kulutu azena misala mabe mais ba sepela mboka nini ezanga bandoki nango soki bino bomoni bandoki na bino mais bo sepela po bangwana ba obundela bino contre bandoki ya libanda ça eloko moko na ndeko ndenga zo limbula monelo ndeko koma moto komi penza na tobele penza na suka émission na biso tobandi pasi ko za la bela bapele koti ba message koti to sisi de retour na bino tobandi pe to likete na émission na mikolo zo to kozongela susu bino ti to koba nde boko pesa liloba la koloba liloba na suka mokolo mwa lelo bo pesa pe numéro na téléphone ebele bandeko balandi bino mingi bazana posa bakota contact na bino pe bazwa pe lolenge nini bakozo banzembo bobeti ekoki kokomelela bango nde na nzela numéro na téléphone nde kokomelela bango eloko biso tozosenga epai ya baninga na biso donc bandeko mpenza bilenge oyo toza na bango na génération ya lelo eza ya liboso toluka nanu boyebi ezala kati na biso po te motu soki azangi boyebi kati na ye eza mpasi po te asala meme mai moko ya motu ya ondimama epai ya bato eloko ya liboso yango wana ya mibale tosala makasi ya entre biso bilenge tozala na bomoko ya makasi biso na biso jeunesse africaine mobima pona nini surtout tokobeta sete na likambo ya bomoko wana ya biso bilenge tobele penza na suka bon matondo po te tokende mwana mbango torapele bino bandeko bozolanda biso banimero nzako bakopesa eza affiché wana so bino bozwami partout tobenga na ntina kokutana mpe na bango bososola ete ngonga nde ezalaki mokie mais bon boyambaki biso etant que musicien mais toza na baactivité ya mingi oyo tosalaka mpona likambo etali kobongisa position ya jeunesse africaine lelo na mokili mobimba yango mpona yango toza na badémarche oyo ezosalema toza na balolenge ya mayo tosalaka oyo mbala mosusu esengaka biso tomonana mpe na moko mibale ya bakonzi soki mpe bakonzi oyo bazolanda biso bakofongola lisusu bikuke bya bango mpo te bayamba biso bilenge tosolola lisusu ya mingi mpona mayimatali mboka na biso ekozala malamu mpo toza na ya mingi na motu oyo tozokanisa mpona bolamu ya mboka na biso mpona bandeko babiso bilenge banso balandi biso basepeli kobenga biso bobenga biso na numéro oyo 82 408 78 70 donc bobenga biso na 082 408 78 70 soki bobengi bokozwa biso mpo te tosolola ya mingi bayo baza na bosenga ya ba DVD oyo tosi tosali mpo te nzembo wana boyokaka na générique ya ndeko na biso ntambi groupe oyo lisanga nzakomba bilenge bapesi toli biso bayo tolia solo po toloba bosolo toza na bobangi ata moke te po te moto aza na bosolo kati na bobangi te ba DVD ezali manager so bakopesa biso ba DVD ezali mpona bino mpenza po te bozwa lisusu boyebi ya mingi eza lolenge ya musike oyo lelo esengami mpenza ete ebetama bongo na afrique boleka na bédition nyonso ya kisasa po te bozwa yango to mpe bobenga biso na numéro oyo topesi 082 408 78 70 soki bobengi biso nde bokozwa lisusu wana ezalaki liloba ya suka mpenza mpona ndeko kwama mokolandela émission na biso pamba te tv ezali ngonga na ndako toyebi ke bozodeklare émission kitoko boponi bokango te pamba te tv etambolaka na programme na yango nde tata mama esika ozwami interpele yo mpona nini bilenge oyo bamipesi esika ya kopesa toli toyebi bamisisi ebele basala bakombo distraction bamemeli jeunesse baexcite bato na bilango makambo nyonso bamabe nde ndeko nzako bazali wana oyo nyonso ali na posa abengisa lisanga nzakomba to basede oyo ekomela bino banimero apesi wana bokoka kobenga to mpo alinga kota contact na émission bayino totelema akoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 nde kimi ya nzambe ekokozala na bino tokutani na poso ezali koya lisusu bilenge afrika totelema po te ntango esi ekoki tosalama ya motuya na ntina ya tombona ya mokili na biso matondo mingi bandeko bino bozomona mpe onga nazomona oyi mabele na biso eza na bomengo ya makasi bozomona yango bino mpe wana nde bosolo me boyebi bele yango lelo etikala lisusu na maboko na biso te baya bazwa mabele na biso ekóma nango ya bango kasi soki tolingi mabele yango ezonga na maboko na biso bandeko na ngai esengeli tosala nini esengeli tobunda oyo eza lisanga nzakomba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele
loposo mwindo tokundela mabele likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo kotefa yango te kasi bapesa biso utana ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outa mosika oya komanzama yango ozana soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye komanzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kosilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele akomi na lolenge akomi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso akosikosi biso biso oayiba biso ka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayindo tondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na ngo eza mpo na biso na mokili toza po esunga biso tika tondima kotelema makasi tokutelango Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya mfumuki mbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Saint-Co tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo maso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na bakomuniste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka ko bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique. Yango babwakaki éponge. Bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement
pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango inso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso bangunza ya Mfumu Kimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te, bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya Mfumu Kimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete Senko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde monanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba election. Bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille. Boyokima oyo etangami ezali solo. Mbeba na biso ezowuta na bakatolike. Na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yekoya kaka. Nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre. Oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi. Banda basango babandaka kala na ba kompani na bango oyo basalaki na ba mindele ti lelo eza ko continuer. Mais banda lelo abu ya Tokyo, Mexico, Bango,